za ko insister likambo oyo biso ba jeune atata Simon Kimbangu ngomba ya tata Simon Kimbangu dokota kana makamuté ndenge balobaka na lingala ke kuna tozokende ekoyinda ntango nzambe akotombaka kosilika po tozobebisa programme na ye makasi me periode kolo Yesu alobelaka yango oyo periode tata Kimbangu alobaki yango oyo ntango mpe bapapa baza kolona biso periode yango oyo signe des temps ntango ekokani luka nzambe na yo tei biso lukuta tei biso songi batei biso makambo ya ndenge na ndenge oyo ezali ke ezopesa kanda na tata nzambe azali prêt ndenge balobaka likolo se ekoleka eske liloba na yo na ye ekoleka be ekoleka te ekino ekosalama mipepe ekobanda jeteki soki ozali awa naza koloba bino bobima mupepe bandi biso tolobi RDC to bongama bamba te kanda ya nzambe komi pele kambo tata nzambe za koluka likambo kambo moko ekosalama banda mokili salama nano emonana te me mikolo ezali kopusana kanda ya nzambe ekomi pene tomelengela mutu na mutu azwa na position oyo ya kobikisa molimo na ye zali pamba te tozali kotonga Yerusalemi batata batikaki biso Yerusalemi yango wana pamba te makambo eza kokende na ndenge ya mabe Congo Brazza Congo Angola totikala nsima te oyo eza kolobama mukolo na mikolo kanda ya nzambe ekomi pene tosalela ndenge tata nzambe alingi tomisalela te oyo ya biso moko ekomema biso na mpasi po deja sine ezali komonana ya mabe surtout na RDC oza kolinga koyoka te peut-être kobandela epa na biso na RDC mpona nini nzambe nde akitaki kati na biso ata balobi tozosambela moto tosalelaka moto kasi yo kolanda wana te landa obikisa molimo na yo jeteki mopepe bandi nzambe azali kotala kaka bato motema mabe baleki mingi alobi ya koningisa mokili kasi bato wana mabe bakolimwa bawei nde bakozonga bazali kozela tomoni kopusa na esika oyo nzambe alobaki ke ekosala po mokili eza koyoka te tozosala oyo tolingi re tosala oyo nzambe alingi po mokili ndenge tokomi kotambola décision eza na maboko ya tata nzambe soki toke kosimba esika basimbaka te pasi na biso ntango wana nde emonani po ezomonana ndenge tozotambola
Kimeza koyaka te, kimeza koyaka te. Tokendo kosimba esika basimba kate. Pasi kozala be kozala te. Atan wana kokimela wapi? Avion ekozala te, bateau ekozala te, minduki ekolela te, makambo nyonso tosali na maboko telemi. Oya kokende ezali te. Anakende na poto, avion okomona te, bateau okomona te, train pe okomona te, eloko moko okomona te. Bakati yo mapapu pe bakati yo te. Bakati yo makolo pe bakati yo makolo te. Sikoyo koloba nini? Ntango mpasi tolelaka nani? Asala nini? Kasi tolingi kimia te. Tolingi ka mobulu. Batu bamona mpasi, batu bakufa. Kamo moko ekosala na mokili. Banda mokili esalama nano emonana te. Metolobaki ete tobatela mboka Kinshasa. Kinshasa kakate kasi RDC mobimba. Tobatela yango po makambo ekomi pene. Oyo nkolo Yesu amonaki, oyo Mathieu akomaki, ba Jean, batu nyonso bakomaki. Yango tozali komona signe de temps. Ekobandela soki wapi? Ndele mutu mwindu, tozalaka na pasi, tozalaka na danger. Tolingi kosimba bisimba simba. Mokili mobimba eza koningana. Enine etikali. Kanda ya Nzambe ekita. Esilisa biso nyonso. Mais ekosilisa batu nyonso te. Eza na ba oyo bazana bilembo na ye. Basalelaka ye na solo. Bango wana nde bomoi ya seko ekozala na bango. Ata muke bakoningana te. Me mutu wana akufa kala. Mena tangu liloba ya Nzambe koya, sekwa ekozala na ye. Kufana sekwa etambolaka ensemble. Tozali bana ya batata simoki mbangu. Foto te ya na mingi. Tozali kobunga nzela. Tozokota na ma système oyo ezali ke bato ya mokili bazosalela biso mpe tokoti yango. Me suka pasi ekozala. Tosimba makambo oyo bazali koteya biso. Papa Kimbangu ateyaki na 21 makambo na yango eza komonana, eza kotambola isika nyonso. Me mingi tozali kosabote likambo te. Kimbangismo ye. Tolembi? Do tolembi? Tangu ikei. Nyonso wana suge lobami. Danger za koya liboso. Nzambe mutaye baka oyo za koya liboso. On a bakongo na biso oyo. Ezalaka Kongo moko.
bayaki kokabola biso koyina na ekoti biso na biso toza kofongola baporte baennemi bakota na bango batrouble ezala bato bakufa lisusu kokufa eza likambo te soki etangamaka okokufa okokufa likambo ezali wana monene nzambe alobi boye akosala lisusu mutu te tina biso tobondelaka yango na ntango nyonso na mabondeli tolandi Kristo kati na Kristo kufa ezali sekwa mpe ezali takozozela mokolo wana ya suka ni okufela na mai na etumba na accident na kindoki eza kaka liwa beba mingi eza koleka bato totika mabe bomoi ya seko eza lokola ebandeli eza likambo te me nini suka sala mosala na nzambe na solo lobibi kozala na yo me kofunda koniokola kosala mabe yo kaka ekozala no mpasi ntango wana likambo ya tata nzambe ezali koluka nzela oyo ekweya me kolinga te ekweyela yo kola toyebake kolo Yesu ntango akoya na mokili akokufa bakoboma ye me likambo ekokweyela na nani Judas Uyuda biso bakongole tozosala makambo mingi ya mabe eloko nini tokosala tosenga bolimisa na tata nzambe kasi nani akobanda likambo wana eske oyo akobanda likambo wana bakoyokela ye entre temps pasi eza koya kaka tozaka na orgueil moko ya makasi komikitisa ezalaka te kasi papa diangenda aza koloba ete liboso towelela bokonzi ya likolo oyo etikali tokozwa yango me biso bokonzi ya likolo totalaka yango te luka liboso bokonzi na likolo emanso bakopesa bana bino. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. Le nœud du problème est là. Nzambe totia ye mokongo totalela ye na mosika soki olusi kwanga na yo ozwi likayabu ole esili kamba nzambe etali yo te babongo soki mpasi ezwi yo okimela epai ya nani ye mingi baloba biso si tosinya na Satana bazali be bazali te bamususu tolobi biso na nzambe na Satana nani mokonzi nani asalaki moninga sike Satana asalaki motu te metokangami na ye pona nini ye vraiment tolobi mingi o danger ezali komonana na RDC mokili ya tata Simoki Mbangu eyokanaka sango ya mabe makambo mabe susi ezali te mingi mpe bakazo koloba oyo koya ye nango tokoka na biso nyonso ndenge moko usapi yango esiwe esimbi moto basi wana ekendaka wapi na motema nzambe mabwabo kambo te nga na kotalela bino ebandeli eza likambo te suka nde
mingi akobana na ye kosambela suka lembi na ye alongwe na ye na lingomba zoko changer bangomba ya ndenge na ndenge kuna te suka na yo pezo yebana te yango ya tosengi te tozala mayele tokomi na ntango ya suka mpo mokili eningani mosusu si tomoni yango deja me mosusu nanu tomoni yango te oyo kozala makasi eza koya liboso mpe bilembo ezali komonana mokili bakoya kotemoigne kosala ya moto na moto na mokili mobimba mibale bamoni pasi nkolo yesu na tata simo kimbangu bayebi ke biso bakimbangiste bayebi ke toyebisika nzambe azali yuda moko akosimba elamba azala 10 memanga esika nzambe azali tanga nanu soki epla place bomoni yango yo oza na devoir mwana RDC soki toza koloba ke mokili bakoya awa na kombo ya tata mwana papa molimo santo na lotoma papa mokonzi abule lecture ya Zacharie chapitre 8 papa alobi tobana na verset 22 ezali boye na kombo ya tata mwata molimo santo ya solo bato ya bikolo ebele bakoya na Jerusalem bamboka ya makasi ekoya wana mpona koluka ngai mpe kobondela ngai na losambo na bango ngai yawe ya nguya nyonso nalobi boye na ntango wana bapaya zomi ya minoko ya mboka ndenge na ndenge bakokangama na moyuda moko mpe bakoloba na ye tolingi kokende nzela moko na yo pamba te toyoki te nzambe azali na bino na kombo ya tata mwata molimo mutu na mutu fo abatela bandimi na ye tindaka mondimi to bato na moto te sika moto ezali kotinda mutu mabe parce que makambo mingi tosalaka tosengela yango bolimisi te tolobaka kaka esala nango eloko te katango olobi bongo nzambe azotalela yango na ndenge mosusu yebaka ntango wana obebisi likambo oyo bapesa oyo zala sir nango me tobebisa te motindami ya nzambe basakanaka na ye te mosali ya nzambe basakana na ye te ndenge tolobi ke tata nzambe azaka na programe na ye yango nde apesaka na bato soki totali koko ya abraham ye moto azwaka crise ya liboso crise wana ntango esali akimelaka wapi na Egypte mpo na nini akendaki mboka mosusu te kaka Egypte nzambe atikaka mwana na ye te kaka kilo akendaki kuna crise mibale ndoto ya Farao makambo ye kumona na wapi na Egypte me na kati na bitumba na kati kowelana na kati makambo tozosala nzambe akopesa bamboka na biso eza kimia oyebi eloko ekitaka na RDC te valere ya likambo oyo eza na biso tozoyeba yango te ntango abraham crise ezalaka na ntango mpe ya bakalakala bacrise ezalaka me ntango bamipesi na nzambe
Nzambe makambo na bango ezaki koumela te. Mais yambalo soki ezali koumela ezwi les 5 continents toloba mokili mobimba. Bongo mabonde na biso totia yango wapi? Awa tozali kowelana plan ya Nzambe koyela ndenge na bitumba. Voilà esika tokomona ke torate ceux qui ont kimisi pouvoir pour remplacer nini yo suis qui que le besoin qui va me valeur na ba yekoli koboma parce ya raté toujours semble na biso mais ndenge kolo e bongisila ki makambo na ye to bongisi ya kasi ye kolo bali souhaiter parce que ya liboso ya kosakana te na bato na mokili mobimba cœur bakowela na bokonzi mai makotonda kufa ikozala mingi ba malade ya ndenge na ndenge ona do bamona te tremblement mabele koningana mai makotonda bayekoli batuni yango ikozala ntango nini tango na biso te na ekeke ya mine 4e génération yango be yango te wana kombi pene akeno kufa amoni makambo wana ndenge kozala na monde les 5 continents kimi kozala bango te sikokolo Yesu na kanda wana liwa na ye makambo wana Nzambe soki alobi kamba Nzambe ataye umeli ekosala bien ekosala te me baza na patience mingi bikeke nyonso oti koleka likambo ezalaki te tozalaki malamu ye bagere ezalaki me ndenge ya lelo te kufa ata ezalaki me ndenge ya lelo te maladi ata ezalaki ata ya ndenge ya lelo te wana nde Nzambe alobi ndenge kozalela yango tolobi nyonso oyo tozali komona na miso kambo nyonso eza na papa tata Nzambe soki mpe bolimbisi tosengaka na tata Nzambe po baza ya kosilika modele toza komemela mokili yango te biso bakimbangiste tozala mayele mpe batata balobaki na biso fo tosambelaka mingi 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 ntango tozali kosambela tozali kozwa mpe ya mingi bagismo ye ekoyeba na ndenge nini eloko yo lataka na luketo soki ebungi oyo otiaka na maboko soki ebungi oyo otiaka na kingo soki ebungi nayebike wana si aye me bokangami nango kaka okolo ye lokola tokangami nango na ye te me tobongisa bandako oyo bato babelaka soki ozwami mpasi po mutu wana ntango ye akozonga eloko wana oza nango ekosala opasi eilunga suki ovanda na nzoto na yo te yango nalobi nana ye te lokola tolingi bitumba tozela kaka ntango ye akoya tokoluka place tokokimela boba mabe aza na nzela parce que biloko ya mabende yango izo kubundisa bato balingi kovanda tranquille te tozo koluka kanda ya Nzambe ya maintenant okoya ben okomona tikana kimna na Braza kuna pe bazokima okenda Angola kuna pe bazokima ozo na Kinshasa pasi zali okende na Poto kuna pe bazali kokima siko place ni tokende eyokani be eyokani te bino basambela kaka tumba wana ekozala makasi zala makasi parce tolingi koyoka te
tolingi kotika bato tranquillité po tolati yango eza na biso na banzoto. Me mokolo ezali teke papa alobaka wana basimetiere ezao nani azoyeba lisusu papa ntango alobaki ke bambango tokokima wa simetiere wana tokobosa na yango barobi bando kokangama kuna na simetiere wana boyebi lisusu be boyebi te bato akala alobaka be alobaka te tozela kaka mpe biso balobi totonga ye Yerusalemi. bokomona yango na miso ndoto te kasi miso soto na ntango oyo tozali ezali ntango moko ya matata bakila mokolo mosusu ntango bakobima maseke tekutala ntango wana moyi lisusu te mingi bakokangama na matala nzemba boyibi yango oyo babengaka bretele moto alaki pantalon ale akamati bretele ali utia hii ceinture te akamati bretele matala nzemba soko ake kokanga lisusu nzila nde tojilaka ezali pasi toyibi na biso te maoyo bakoya na biso na mikolo mizala koya makambo mazali be mazali te totika koswana totika kobunda koya tata nzambe ya koya ekozala ya kimia te ya makasi Kimbangu mokili mobimba mopesameli na yo tata yakambangu tata osunga biso kanisa na lupasi yo monaki yo mokili oyo tata ezalaki mpona biso bato tozuwa toutes les forces vives confondues ozala nganga nzambe ozala moto ya leta ye moko abengi biso boya na nkamba nouvelle Jérusalem tolele epai ya tata nzambe négligence oyo tosali tala nanu ndenge eboteli biso pasi biso tozokanisa pasi oyo peut-être parce que tel bato nyonso bakoti université te mayele nyonso papa Simon Kimbangu na 1 Corinthiens chapitre 1 bandi verset 26 matei na ye ya liboso alobaki kati na bino moto ya mayele azali te motu mpe ya oyo aza na titre honorifique azali te nzambe azwi bazoba mpo akonfondre bato ya mayele eske bamindele bayekoli te pasi eza epai na bango bazoba koresoudre yango fo kaka nzambe aloba liloba na ye papa denge nalobaki ke tokobanda mokili oyo na zero esi tokomi deja na zero ata tosali nyonso du fait ke liloba tata nzambe si elobamaki deja ke tokobanda mokili oyo ya zero Kimbangu lukatango ya bikela muna yo Kimbangu Kimbangu lukatango ya bikela muna yo mawa atata pe mama bakolela basi eleki yo mokili basi mawa ilenge basimi balikolela ibya etangi yo mokili basi mawa atata pe mama bakolela basi eleki yo mokili basi mawa ilenge basimi balikolela ibya etangi yo mokili pasi Kimbangu Kimbangu lukatango ya bikela muna yo Kimbangu Kimbangu lukatango ya bikela muna yo Kimbangu Kimbangu
yokatango ya bikela muna yo kimbangu 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 yokatango ya bikela muna yo